Voilà, mesdames et messieurs, chers fidèles téléspectateurs, Balandia et CoRDC, bonjour, bonsoir, à n'importe quelle heure vous allez suivre cette émission. Je crois que vous aurez ébélé, vous aurez toujours un fidèle dans la poste téléviseur, dans bino pour leur causer la Kolanda, ba émission, surtout Oyo, et les canaux et CoRDC. Au Batalaron, la téléphone, merci à vous. Au Batalaron, partout vous allez, au merci ici à Kinshasa, Brazzaville, la Pessivino Mbote, maman, tout, États-Unis, Congo, Angola, tout partout dans le monde. Au Pessivino, merci. Donc, EcoRDC, ça prouve que tout a toujours un niveau d'icolo. Merci à le boss Jean Chibo Chibaba pour l'opportunité et tout. Merci à tous mes amis, tous mes collègues. J'ai dit merci à Fanny Katalea, merci à Nora Kalonji, merci à toi, Verdict 24 derrière la caméra. Merci à toi, Peggy Walumba de l'autre côté. Peggy Walumba de l'autre côté, je te dis merci encore une fois de plus. Voilà, mesdames et messieurs, comme d'habitude, après un mois, après 2 semaines, après 3 semaines, ils auront toujours une émission très spéciale. Ils auront Elubu et Sephora. Ils auront toujours une émission spéciale. Après 2 semaines, après 1 semaine, tous ont la binopo. Après ça, ils ont recette. C'est la recette spéciale. Alors, comme ndeto lo bara jour mususu aboyokara Sephora lo bara bi soki azosala elobo alinga sala elobo ya Sephora, il y a des gens, il y a papa moko na bosani komo na Sephora rappeler biso komo na alobaki que ye arobanda ko arobanda baksa quelque chose na elobo ya Sephora. Elobo ya Sephora zara ate que Jean Chibo Chibo bande fapé ça quelque chose ezana batupé ba o bandimi ba obi ba bando chamo eloko pour Sephora asala peut-être plat répété peut-être asala plat morobo parce que même sous l'air à mon agi plan habiter faut Sephora bandela ngora une fois de plus. Ah oui mesdames et messieurs, abandela encore une fois de plus. Il y a juste pas des vidéos qui viennent de l'Allemagne hein bango bazana kati à Kinshasa donc ezaya rosaranate bazana kati à Kinshasa juste pas di nem talobaki non Sephora ngala mona ki ba biloko no ngala madame nanga maman Nicole Padi na poto kuna en Allemagne na mushingila babi lelo photo mona en live na compte EcoRDC. C'est pourquoi lobaki nengeka Sephora lobaki Jean Chibo lobaki Jean Chibo Chibo le boss lobaki mutu nyonso tu arocha maboko na émission oyo ya spécial oyo ya elubu ya Sephora. Voilà yango yepache misolo na ya lobi lelo fo ba FIFA en live donc voilà na 5 à la Verdict 24 afon la biso plateau na ça déjà na ratanda ko na bi ke décor na simelo bela bino DG belé et là ça déjà que tous pas Sephora donc merci beaucoup. Bonjour à toi maman Sephora. Bonjour papa, prions. Nous te prions. OK Seigneur, merci utikali na okanzambe nzamba makamba minene dès le commencement ou ebaki ki mukola lelo ekozala. La Bible déclare celui qui ne travaille pas ne mange pas. La Bible ajoute encore les trésors précieux d'un homme, c'est son activité. Seigneur, merci pour notre salut Sabiso. Merci à Yesu. Natiki et bandel pesu kaya émission ona maboko na yo. Merci pour la présence ya basali na onanda kunanga. Nyoso toko loba, nyoso toko sala, biskan surtout toko kende za la wenze za la wapi. Yahweh wa accompagner biso liboso na biso lumière na sima na biso protection makila neso za na contrôle nyonso na kombo na Yesu batela pambola bafani nyonso ya EcoRDC pambola papa Jean Chibo Chibwa pambola bafani nyonso tu ya elubu ya Sephora na kombo na Yesu amen. Amen. Voilà, après la prière, donc, tozongeli émission, tozongeli ma porte, tozanga na émission, tozongeli siko, maman la biso Sephora, maman Sephora santé, ça fait longtemps, bah tu n'as pas bon, Nazali, moi ma cambisa qui est belé, mais Nazali par la grâce de Dieu je suis là, malgré tout. Santé bien, tous qui ka dans abati na liwa ya icône mboka. Moko ya théâtre, artiste, comédien, Mundoueri, Roger Vika, donc c'est un peu ça, le quoi tu connais qui est, et on te répondre à ma communion. Émission que tu as depuis quand tu vas dans le président Mundoueri, après tu es au sala. Sephora na bino ye. Voilà, te remercier batonio surtout ba soutenir qui matanga Roger Vika donc des babanda qui de loin de près. Là je dis merci à maman Olive Lembe Kabila donc on était là avec elle tous qui on a maman Olive to ene ko accompagner pour quand même ça là hier assister à des temps à autres na makamnyo surtout il y a ba artiste. Merci beaucoup à vous maman et nous continuons maman. To vandika bonandako balobi je sais pas dire non. Et le bon babi ezaka Jean Chibo tem to bando soutenir en oka pesa mon babi mutu nyoso tu oyo asepeli que Sephora sala et lubu
akocha misolo na ye papa bona pa lo baki pa bando tinda mobala merka bango bazamboka mona papa tina Suisse kuna donc ezango problème te oya ko sepela na ye kazoya kini aoya vacances soka lingi Sephora ça il est lubu ya Sephora oye na okaka nazananga naza dispo ata oya yete ata de nomba botinda mbongo to sali na biso ezango problème te ato ye na yo te otindeli biso ka mbongo to sala na biso ni là on est toujours dispo tozakaka disposer à tout moment. Voilà, malgré son boulot na Gambela, mais Azara dispo une fois au Bengue Bise que maman Sephora tout ça l'émission na yo. Vraiment, je vous dis sincèrement, na komi kitizanya surtout à Katara misala o ayeza privé, aya ko sala musala o yeza théâtre to ben lobo ya Sephora eza émission ezara émission spéciale na kati ya RDC. Voilà les loto ye a sous ce panaye. Maman Sephora to na kati yote. Donc, moins des abonnés. Ba client de aba ubenga ba na Gambela mais toi na choité donc au moni théâtre mte bota nyonso c'est vrai pas ça c'est vrai ça théâtre mte salier donc ezakana nous prière théâtre nyonso landi sima donc théâtre penza ngam na koma pe obeti libaku ne sika makilebi momona théâtre bimi donc j'écoutais artiste artiste par la moi bilo la maman malgré mais moi bilo la maman mike lo rabimisi ça c'est grave ça vraiment tout le monde les lotos les logos spécial déjà tous on va inviter Bazali Baza déjà sur place na kata Kinshasa et zabongo le VJ sympa des vidéos depuis Allemagne nazala ma grand frère na Baza Kinshasa bazo délégation Basepeli Balien Lubu donc vraiment on a évité surprise kaka ou bientôt kende wenze question babiloko non vie penza lobaki nasalela bango liboke ya libongo na liboke ya ngulu na pose après na lamba moi légumes verts pembeni mukie donc on lamba c'est le commande na bango balobi pourquoi olamba ka biloko ebele bakamoka bon biso ezandenge tokola biso tolamba la biso bilo mukie te biso lamba ka bilo ebele mais ça il faut décorer en haute lobeza la te mais ce que ils penza to lambaka netinga depuis na bota matina kola bwana lianzo ngomona papa biso te biso se to lamba se to lia madesu c'est que papa biso ko lianzo mbona musaka na ngai donc to mesana de bloquer belé émission izaka yo moko il faut salango yo moko mona ndeto kinda Gambela te donc tozala penje sali sili c'est fera pas fongoli na coin oui ça étonnant et comme ça parce que yo moko koti Gambela po émission no ele ka tellement kitoko na condition surtout lingala au fongoli sac na yo main au continuer de sous ça ezala bongo donc il faut pesa les émissions na il faut pesa ngo ba gumo ko ba valeur moko boy yo ka nti po ya JC aya apondaka nga batu pe balamba ke belé ti donc c'est qu'il y a du sérieux à mon avis que to banga na sima kambo ana te et donc tom tapeza na point na iti na ka Sephora te lubo Sephora tikale lubo Sephora les spécial les lubo Sephora oh oui to ko lamba na biso ka pondu moko mais to lambe ba ndenge différent quoi. Voilà, mesdames et messieurs, la semaine commence très bien, débute très bien avec maman Sephora et Lubu Sephora, très spécial pour faire plaisir à toi. Noëlla Messi des Anges depuis Londres, merci infiniment. Merci à toi, Monseigneur Dangwe, Tiffany, donc Azakina Kinshasa Zongi, depuis Angleterre, ça fait du bien. UK ne tombera jamais, on est là, mesdames et messieurs. Voilà, maman Sephora. Messi déjà, bon, on a vu ça parce qu'on court derrière le temps. Il y a le $50 qui est là. Nabige, bah $50 ouais, marabout, même maramboyer à la cima, et à maram, maman Sephora. Moi, les loba, pour tous à la belle, moi, clair, pour Nabige, bah, j'ai ma service, bah, on a déjà une mission, bah, on s'est payé. Ah, j'ai ma service, agence à solo, donc, boye bikaka. Na kati benje mission na pesa bino numéro on les agences à moi na mboka sunga biso ezate ke ba agence ezalaka OK o i ezanga chapeau ba opia mbongo te kuna les agences ba mboka to sunga naka livraison à domicile ata yo OK o cheno mbongo opesi mbongo kuna ba okitikela ndeko no tina ndako opesi na mbongo ya biloko nyoso kolinga ba okesa livraison à domicile kuna ezate ke ona zo transport ona sala bote yo penjo fandi na on ba betelo porte kokoko Sephora to eko tikela o autant mambo mutatindi donc netika bango kaka biso pejiment service nde makambo livraison à domicile donc viens ngai yo yebi bakati ebele gile parisien moi na poto solo vie penza sala 32 na poto
date au président Mobutu Saka na pouvoir vient na penza Guy les Parisiens ça la 32 aye pa oya et Lubois c'est vrai qu'on continue oh donc ndenge zawana Star Lucas yepa zoya ta ya Jésus donc ezali kambu donc to yamba et Lubois c'est fora to ko yinda do bat ba oye belé na lingi bino mingi ya na mimi lutama avion na point na ibi ko zoya Yolande Zubika et Lubois c'est fora ezanango. Voilà. Merci beaucoup mesdames et messieurs. Avec Verdict 24 mise au point derrière la caméra, je crois que vous êtes branchés. Allez, on va se revoir. À tout de suite. Merci.
messieurs, de retour à la maison, donc tout Gambela. Na maman c'est fort comme d'habitude Tokindara Gambela. Merci vraiment pour vous toujours Rwanda pour na kolanda émission na bino Kitoko vraiment et Lubu ya Sephora et Zara toujours Kitoko. Bah vrai je vous aime beaucoup la linga bino mingi. Bah vrai des mois donc bozalara place bozawana j'y vais c'est qui a merci à toi pour notre soutien donc bozalara wana branché scotché quoi na Lubu ya Sephora. Voilà maman Sephora. Présentation à Bilo Gambela. Oyo ndunda car bon na so na osala légume vert batila nga makasa à part banzete à part pona boya osangisa o elembaka noki donc on bandela banzete après na tokisi makasa après ngulu ngoyo mabongo na nga yango oyo libongo ngolo nyo seza libongo te libongo ezaka ngolo ambandaka ngolo o mafuta wa pete oui ngolo nyo c'est ngolo te libongo eza libongo yo moko moni puto sombele yango président je sympa di maga parce que ni 50 momoni ke kokite to bakisa haraka to bakisa ba pose yango yo mikolo nde ya minene zate elange banzi donc eza no ya mike donc eza pa ya minene donc et ba on monde ba pese ke explication ka kite ya minene penze zate itikali kapo donc kwanga yango yo makemba yango yo oyo antelope ona uchana kata ndunda antilope ekota na ndunda tosala kaka bongo ti balamba kaka namoni sikoyo okomi na point na oyo banda osala mosala na oyo moto dérange eza te vraiment mesdames et messieurs bokolanda mama Sephora na bokebi nyonso tu malembe bandolakisa bino point par point nazobanda na ngulu na nga nasokola yango bien natiango na nzungu natokisa ngo na pose na bepisi après natiango na makasa mabongo na nga na osopela ngo ya moto après na sokoli yango na kangi yango liboki na obanda ngo tant eza mukie liboki na obanda ngo na kangi na makasa na tokisi après na osukisa na makala après ça sur la pimbo quand on dit liboki eza différent liboki eza différent de liboka nzungu babanda ngo tokisi po ekoma liboki ifeke esuka na makala po liboki eza kombo na milinga mutesaka sola pimbo soko moni Thompson na okalinga na ya utumbezaka gu moko te po ya kotumbeza gu milinga do liboki soko tokisika eza na sola pimbo te il faut tokisa après ekesuka na makala voilà merci pour l'éclaircissement donc na monito tikao bandana oui. Voilà, donc mesdames et messieurs, toujours avec Verdit 24 derrière la caméra. Restez toujours branchés, mesdames et messieurs, car vous ne tirez pas d'ici. EcoRDC. Hein? Bob, Mami Basola, Mama Daniela, Yalinga mingi ndena lubaka. Moi si soka zolamba, achaka mungu ate po mungu ekoka. Mungu soko zotia, il faut tia na ndenge ke ezanga. Po yeba ndenge nini okubakisa. Po mungu soko tia na ndenge ekoka, soke eleke osuka api. Mieux vaut ezanga poto bakisa mais kotia te po eleka bon. Okay. Merci beaucoup à toi vrai nanga moro ya kati hein? Donc grâce Temo là où tu es je te salue bisous donc on a tiki bino na beaucoup à Verdit 24 à continuer na bino et moi je vous retrouve tout de suite après merci. Sango malamu na mato ya bato epesi EcoRDC balobelaka politique asalaka mpe émission ya musique emisalo sambo ejali abonnez-vous massivement batiaki bapota ka nde na bandelaka ebele bakima atolo asoso mpo baobi ekotaka mungwa te ndeni likolo ekota mungwa tolo ekota mungwa te mpo eza soso moko eza soso moko sikoyo moto alipapo alie aoki mungu moto atola yoke oyoka mungu tola ekota donc musuni nyonso avant otia yango na nzungu monde na otia bapota po permettre ekote pise ekota la soy lisusu.
Allez, au Qatar. Et donc, c'est très important. Tango, ça la Neti, Thompson a mon aimé. Bon, à la prochaine, tout en disant Bosunga. Après, tu seras vine, un souffle de vine gratuitement. Les gars, ça va son golo. On est à Thompson, mon aimé. Pour écouter à mon prochainement biso to senga so osela biso pe lubuno ya poisson po ya ba poisson minene bat ba moni onka na ba shaba bat ba moni onka na vendi stade bat ba moni onka kaka place au bomona ngo wana mais ya tour fo maman c'est fora ça la biso to mona on est le bois c'est fort voilà donc to bombi yango ya tour to sa malangwa ya kutumba to sa malangwa kutumba penza na matembele to livrer ka secret ngo tout ça la forme na matembele na forme na biso matembele la soupe normale ya soupe mwindu te soupe normal matembele la soupe to bombi yango voilà ngala tiki micro et pas maman c'est fora pour comprendre que ça ça bino détail en détail et je vous retrouve tout de suite après je suis là je suis de l'autre côté au salon donc n'a plus maman Mouké et ça va bien quoi bisous à tout à l'heure. De temps en temps, tozonga rawana so bomoni tozongi suboye bolembara biso te tozonga poto yo landara ba détail. Là, j'ai dit merci à tous mes vrais Kande Bozala toujours à mes côtés. Merci à toi notre Miliabel Yamouké Cléopâtre depuis Paris, Boaka Borara, Chouezate donc Arlène Poupée Barbie depuis Paris, depuis 0033 je te salue. Tozongeli Maman Sephora na biso. Maman Sephora, tout le monde déjà so sali bali et libongo, sali déjà ba mabongo pour se belé. Au sali déjà ngulu, tout le monde déjà séparé donc mais quand on va expliquer biso parce que nga pona za profane na magambo yo sali yo ndefo la tsa biso vraiment. Oyo mabongo na biso na sokola yango déjà, na sokola ki yango na maya moto après na sokola yango na maya pio. Yango na zui de aba pose na ngo pe na tie pembeni po yango pe na osango pe na ba pose ali ngulu pe na sukuli déjà yango na tsango pe na ba pose na ngo déjà sko to komi ni pisa ngulu awa na tie muscade na ai na ndimbi nezango na bakisa pe na céleri na boya kotia na boya kotuta na céleri po na liboke na utia céleri te Tiene el boque no chassis le viste. La leçon continue, mesdames et messieurs, nous sommes là donc avec Maman Sephora. La leçon se continue. Et le loubou spécial, très spécialement dédié à tous nos vrais. Voilà, c'est un peu ça. Dorcas Elena David, Awande Makamboizao. Balambaka, on ne sait jamais. Aïe aïe. Donc ngulu pe liboke lisusu. Boka ngulu. Donc ngulu soto bandaka il faut to tokisete. Pona bandela kango med fois. Liboka ngulu soko tokisite do il faut na bandango banda 10h 18h. OK. Oui, ngulu senga temps. Comment attendre tokenda na kapela ana? Avoli ngulu il faut passer commande aux Elinan. Ezaka te mbala moko oui. Oh, Fifi Boussa Miss Yolo. Yena Papa Loubé. Papa Loubé. Kimbansek. Balobi on peut me beta tour wa. Celui Baroya Kaka. Tout ça appelle le bout spécial. Na papa Jiklonga dia. Lobi qui est à Londres. Côté ya. Songi forever. Yes. Vous à côté mon connaît. Yo kai déjà hein. Verdine de toi yebsis. Verdissima. Oh matungu na biso mo. Donc ngulu penzo toxina matungulu, uche matungulu. Na uchape tomate mbuma na feuille. Voilà donc mesdames et messieurs, Bozolanda Maman Sephora, on a zo kata matungulu na ye.
biso pe na bokebi nyonso tout place tovandi kuna na bandako na ba télévision liboso ba télévision na bino liboso ba téléphone liboso ba tablette na bino bozolanda émission na bokebi nyonso tout po ezaka bongo détail par détail pour m'ta rater le côté détail par détail pour m'ta rater le côté là donc ça continue comme ça Hollandi loko bolanda ki orataki parti moko reprendre dans parce que liboke oyo asala ki dernièrement à reprendre dans mais na ndenge moko bo musu ke su ndenge mususu donc alors au monaki liboso na spécialité yango to ye yango na mabongo donc les moins compliqué et puis total ki na bandeli ndenga a ebisa biso que na kati ya wenze abazara toujours na bitidi ya kolongolela banzete ya baleki mi ndunda na biso voilà donc bon Rolanda pendeni asala ndunda na ba legime na e à part na nini na oya banzete donc makasa na banzete za resika morote voilà monsieur zo continuer to moni maman c'est foro zo kata sous tomate de zo kota sous na kati voilà Batunio surtout balandaka Bob Molema sur Facebook donc vrai nanga bo continuer toujours kolanda ba direct ba live moment pe live tout ça na maman Sephora tout l'axi bino combien au biso to za ranga tsa wenze so to za ranga tsa wenze na coincé étouffé voilà mais donc les aramo pas si ba misalongo mais tout ça va fort tout douce tout percer pour émission les kakitoko voilà donc to continuer puis on na komanga peso na olamba mo loko na pimbo na peso la olamba kuna na parler la ba réseau pesa mo pimbo ngala mbala kana marinade moi marinade moko na biloko sala moi vrai goût donc nana makana kiba marinade ko fait fucha souffle non to kisangulu te bébé fait ngoyo to sunganaka muto aleki muninga zate to se complétaka donc il y a vraiment des bobenga wana muto akokana mukilia zate muto akokeza ara nzambe chez moi remarque bingina numéro nanga penzi ça plus 243 9 98 29 59 65 plus 243 9 98 29 59 65 donc ce que nous avons numéro na ngwana o za anniversaire na yo o za fête na yo o bengi na ngana za nga dispo nazaka toujours disponible pour na bino. Merci beaucoup donc toujours continuer émission on a ngana ke pe maman Sephora continuer vraiment yeleo eluba Sephora kitoko makambo Verdi yoka okomo tuna kasona ko tia maite to kana ubongo ya Verdi elubu a Verdi il faut dans les surprises la télé-réalité il faut dans les surprises to bimela elubu ya Verdi siko awa to comme une étape à Makassa je m'oublie na mona ko ozulika so tumbi yango lekela ma fort likasa batumba ngo siko so batumbi te ba mère siko bazana gambela bango ba spécialiste donc balongola kango penza ndenge ba au moins tene basala ki biso ngo abana ngana somba na tika longola tito mano somba biloko ya olongola longoli yango déjà mais soka longola ngate ngana tumba ona moto ngo tumba ko longola ande tout ça là dernièrement ndé tout ça là dernièrement OK makasa basokola yango makasa bazongata osokoli yango po mutaka quand même na samba moi poussière moi nini wewe mikungu ezaka makasa na mikungu ngote wewe mikungu te bon ezala ndeni comme ça eza omona mikungu mais non il y a quand même na moyo ba mais non il y a ya mamika kaka ba non les village yana nga Nicole du Formantel moi ça mundele Nicole du Formantel Véro Dimbu Christian Dimbu na maboko esala donc boya ndeka bobaki to lamba na biso naza nanga pona dispo naza dispo voilà
sikoyo awa donc mwandambo etikali yango ekota na kati ya totala na bokebi nyonso tout mesdames et messieurs parce que ça c'est spécialement Sephora hein, c'est moment Sephora donc talarai donc tant aux arabes émission boye aux arabes vraiment la tina ya rovanda kimia te faut zalara toujours en mouvement faut boujara parce que tout la narango penza à la loupe tozo pesa explication très bien mndam po bande ko na biso pe bazali banda et surtout ba maman Brazzaville tomba bisanga Bob merci pour kanisi biso voilà donc ba maman Brazzaville na pesi bino pe merci place bozali tomba lobake tolandaka elubu wana na bokebi nyonso tout olingaka mena kotika bamakambo nyonso tout otala ndenge nini mama Sephora azopesa leçon voilà tozo continue wana tomoni otie baepiso wana lisusu obakisa so eloko kuna yango natia poivron oyo awe zaka boy mange mte koye no marinade ka tungulu na nga oyo nengi na tuta we mais oyo yangulo tutaki te yangulo na tutaki te mais ya liboke na tuti vraiment bolanda bien bolanda ndenge bazopesa explication bolanda ndenge bazopesa explication litongolo ya oyo ya mabongo bazotuta toyebi te ma Sephora nde moto aza na explication nga mpena nazaka na nsima maloba na ye litongolo bazotuta tozotala kaka Vraiment, je dis encore une fois de plus, merci à toi Agnès Silonga, depuis UK, depuis Kingdom. Donc voilà, on est là, on est ensemble. Together, toujours, forever. Donc on est là, mesdames et messieurs. Tu continues toujours à savourer, hein, l'émission ils aura nulle part ailleurs. Et pas les boss Jean Chibo Eco RDC. Ouais. Barata, maman. Bon, on va se retirer. Regretta. Voilà donc merci à vous les bons sachants Chibo voilà où vous êtes depuis la Suisse. On est là jusqu'à fatigué. On continue. Maman est au straight. Il y a tonton Mario. Quand on est on a aussi la bango c'est baillé. On est à Bonis. Biloko nyonso bango ba opia na bango mais boke. Oh Bonis. Tantine en to straight. Yebisa tonton Mario, liboke ya libongonde Bonis. L'affaire continue, mesdames et messieurs. On est là, donc on se retrouve tout de suite après avec Maman Sephora. Sango malamu na mato ya bato epesi Eco RDC balobelaka politiki basalaka mpe émission ya musique émission losambo ejali abonnez-vous massivement abonnez-vous massivement Eco RDC émission mokili ekomi kotala Eco RDC émission mokili ekomi kotala Eco RDC site mokili ekomi kotala Mama bayaya baleki site nini ya internet botala Eco RDC émission mokili ekomi kotala Eco RDC émission mokili ekomi kotala Eco RDC émission mokili ekomi kotala Eco RDC site nalingaka mingi oyo ngana Eco RDC conception ya boss Jean Chibo Bana Kinshasa, you know what it is. America, Europa, you better tune in. You better catch that good news on time. Without Molema, Fanny Gadalea, we don't need no fake news. Daniel 4x4 de la presse congolaise, verdict, your goddamn thing is good. Natananga kotoyo, natananga kotoyo. Asango ya Kongo elalaka na Eco RDC. Boss Jean Chibo Chihuahua. Tokomema bango kaka kene na bango kaka boya tokonyata bango kaka boya tokopina bango kaka boya tokokimisa bango kaka boya
Mama Bonheur Zalaka Kawana Bo Ego RDC Yango Maka. C'est la classe et la différence. Amama Yaka Kotala Émission na bino yango Elobo ya basta Amama Yaka Kotala Émission na bino yango Na ndenge ya télé-réalité Eco RDC. Nini? Yani? Pois agora o copo protege, hein? Bonitinho, bonitinho, bué. Tira muito. Tira um pouquinho. Escolho. Se dá na sala. Tout ce qui pas maman Sephora pour des cas de détail en détail donc voilà tout ce maman Sephora a bien biso pour tout zonga
Tu habites maman Sephora au Bengi Biso tu es sous. Ngulu na biso epeli. Comme na niveau ya kotia ngo makasi. Pour faire autant makasa. Donc voilà, mesdames et messieurs, tozolanda na bokebi nyonso tu. Bino mo botala ndenge ni bachaka makasa po ocha osala liboke na kimia nyonso tu tozolanda na bokebi nyonso biso nyonso to ensemble na bino. Donc voilà quoi. Donc on est là quand on est na bisara bino détail en détail et RDC ça se passe toujours bien, voilà. Mais oui, Bimi c'est déjà solo. Et Bimi c'est déjà solo. Il y a relié en maman. Et quand on a ma casse, quand on a un monde au Tumbela, quand les bokeh moko. Madame, monsieur, donc voilà, nous sommes dehors. Vous allez le remarquer, tout ça, la atmosphère, tout la nuit, maman, c'est Fora Libanda. Justement, pour toi, tout ça, qui ça, ma bongo, voilà. Liboke na bisa ma bongo. Na banda to kisango déjà. Le quoi na réchaud ezaki occupé. Ya na ko to kisango na makala. Siko na ozongi sango kuna na réchaud. Et to kaleta na pesa mota makala po yango pe kota na makala ponde na fc bino na ibandeli liboke zande ife kota sola pimbo utaka na moto makala ubia na kata fo wana ndesuke bimi liboke po esa sola pimbo so to kisa ngoka pamba bongo wana ya liboke ka meza sola pimbo te po esa liboke fe ofongolo ki sola pimbo milinga après to continuer ambiance ndunda na biso kande na fc bino to lambela tomate trop na légumes verts à Sephora donc akangisa tomate nemi kuna tulamba ngo kana concombre aubergine ndembi matungulu to yango wana kaka. Voilà mesdames et messieurs, déjà en avance c'est le 19 que Christelle Mamou depuis Paris va fêter son anniversaire. Donc Christelle Mamou national, Mamou Nabiso Moko, bon anniversaire à toi depuis Paris en avance de la part de Bob Molema le suprême. Donc Mamou national. Joyeux anniversaire. Voilà. Nouveau départ avec Jésus, plein succès Jésus. Kobo sanate yanga le 15 août. Yanga le 15 août. Ngatenga tindela ba kaze na vitalo. Voilà donc madame monsieur, je demanderai à Verdi de prendre les vidéos. Il y a Yolo, donc Yolo c'est très beau, hein. Voilà, la nuit est déjà là, donc mon lit est au Kota, c'est déjà le soir. Voilà, restez toujours branchés avec RDC quand vous ne serez pas d'ici avec RDC, toujours Makambo. Seigneur, merci. Le véritable Dieu, Osaka Yomoko, le créateur de la terre et des cieux. Merci Seigneur, dès le commencement, oui, parce que nous le Kozala. Merci Seigneur pour la présence de la Seigneur dans la Nanga. Oh, nous sommes au Sala, oh, nous sommes au Baptême pour ta gloire. Nous sommes à Bissau Lumière, on a signé la protection. Il a dit au poursuité à Mamoto Mono Santo. Magla les choses à la contrôle à Nyonso. Koyana Bameza Lipamboli Nanda Kunanga, la Combo et Sukana. Vous mettez le mambo ou bien? Voilà mesdames et messieurs, la nuit est tombée, bouté coquille, mais nous on est quand même là, hein. Donc c'est notre boulot, c'est notre émission, donc émission pour faire plaisir à les boss Jean Chibobois. Notre émission c'est pour faire plaisir à tout le monde et pour faire plaisir à la famille Chibobois. Là j'ai dit merci à toi Sephora Chibobois, merci à toi Jonathan Chibobois, merci à toi. Encore une fois de plus, notre patron, le boss Jean Chibobois, boss, Bazaba boss, donc voilà quoi. Donc là, je dis merci encore une fois de plus depuis Paris. Je dis merci à toi, Wilvia, Teka, Yaba Henry,
hein, teka ya bari Will via de la parisienne. Ah, Will va teka. Donc babi teka ya bari. Ah, ya bari on zambe vraiment na ebité. Will via de la part de tonton Doli Malonga depuis Kinshasa. Donc voilà, maman Sephora. Tolobat. Tokolobelela. Ah, de andunda na biso po ndunda ndeza boy. Ezaka de ya ubela. Donc to chaki déjà antilope na biso na basolo na biso donc ndunda ndeza na déjà zangu déjà ya ubela. Donc bobi boko lia na yo. Ah bon? Donc boy déjà zangu déjà ya ubela. Et to kana kama mukie. To pe makemba na biso. Ocheki ni nani na kati poso bat bayi basubembe. Na kati ndunda na biso. Ndunda na biso na tiango aubergine, concombre, na ndembi, matungulu, na pipi na biso sur la pimbo. Kocha marinade mungwa. Et puis tochaka solo. Ochepe solo. Na tiango lelo na lambi na antilope. Mingi ya rasombo. Mula zamba. Leo toke pa antilope. Tuseli ngulu trop. Leo pe na kien antilope. Merci beaucoup maman. To zonga liso sosima to ketala wapi pa na boke na biso eza na moto. Vraiment liboke ya libongo. Vraiment, merci beaucoup. Là, je dis merci à tous nos invités qui sont là. Donc, ce soir, on est là, mesdames et messieurs. On se retrouve tout de suite après avec Verdict 24 derrière la caméra. Merci. Bien on est traversé Tipana. Non, non, mais la bière. Ah ouais, ça y est. Ongolo. Bon, puis nous colonions ça. Il faut se la sur le téléphone avant de Comment photo? Expert. Oh ma boîte Sephora. Oh ma camboua. Abonné na andimi. Oh camboua ouais. Tu vas mouler mais dis-moi, on est mouler. Solo solo. Cartonné déjà. Lubu ya Sephora. Voilà, et comme clé émission ici. Voilà donc les Lezaki émission Mokoboye. Ndenge le boss Jean Chibochi Bobo a annoncé que émission ya Sephora et Lubu ya Sephora ils allaient pour na batunyo surtout. Muto amonika rocha ba moyen, achara ba moyen, Sephora salé musala ndenga mesana ko sala na. Voilà comme d'habitude to bandarana no
Maman Sephora, tu bandit l'annonce, tu Ké Gambela, tu Zongi comme d'habitude et les invités sont là. Maman Sephora, dans Zongelio. Ça va? Ngaza soldat te. Hein? Soldat c'est ma ko lemba cha bataille. Donc nazaka ngaka prêtre. Sina yebisa yoti. Na ko tika gambela me théâtre te. Au moins te ro au moins ki yomoko ba client kutu ba yemena zongsi bango. Au moins ki. Donc baya lobby be ba jeudi na ozana nga libre. Quand na yebisa yebino leleza émission trop spéciale. Donc, je sais pas dire. Ah, bah, intrigue. Voilà, pas dire. Bateau, il y a qui c'est pas des qui ont tu vas nous bomber nan. Ya maman Nicole. Ya maman Nicole. Motema. Alingela ka jeter. Les bouquets et un boulot. Mélange. L'autre lien c'est comment? Bama baba bakata te. Balinga ine yo kata. Mais le nom ba ko kata te. Yo kata quoi? Chaque fois sur nous sommes maintenant c'est dans la prière. Ça ça la. Seigneur merci pour la oyo. Ya Yesu pambola sous sa provenance susu e kaukate. Seigneur kantila pe ba o bazangi. Seigneur bisika kufa totie bon moyo. Bisika maladi totie guérison. Bonne na grâce ya on kombo na Yesu. Amen. Uta bien on mbisi, ida na sanisa na. Moi ça 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 na. Ça après dossier à suivre. De ça suivre. Ebisengwe baiki sasa te barata tozongeli joliaka solo Leki mwaneki otochaki yango ntilo bon appétit wangeza banina likemba c'est un orange quoi. Est-ce que on se na petit na yo le moko de simeli le point na otia le moko c'est bon oui on peut après dossier à suivre na bandi na timbisi ciao on va les inviter là tout ça va inviter là de ces ans suivants, après la première tour. Les poètes. Les poètes. Les hommes, ça c'est le monde qui est mais c'est bon? C'est bon, c'est bon. Yeah. Faut dire. Un bisou bye.
Tu as légumes? Ouais, un peu de légumes. Hein. J'ai pris trop de poids. Verdi yoka, ça a verdi yoka ya moyo. Nati elle est déjà. Colis peut ça non aussi comme ça. C'est le roi Kofiram. C'est colis peut ça non aussi comme ça. Personniste. C'est le bon. Verdi d'ailleurs on va battre la taille au roi. Bon appétit hein. Bon appétit. On a fait un lien quoi? Elle fait redire quoi? Obligé. Patapoto va mystique. On s'est dit on peut ça bon appétit pour voir si madame. N'importe quoi il va patapoto. C'est bizarre. Bon appétit. Vraiment beau. Ma chérie, bon appétit. Hein? Hein? Oh, c'est ça au début hein. C'est complété à caca. Nous avons compris ça. Dans la matambo, c'est jamais. Vous allez voir c'est fort. Ndio bado bomba bisi. Bobi yana wana maboko mofu. Kata na yo. Robert on tonton de lui kin magam. Kin na ma. Zambe. No ala lo jouate. Alia kaka. Mon boss, gente wote bwabwa eboya, bandira bilubo nyoso pona yo. Nyoso obando ya lundi, tosala bilubo moko. Mardi, to la biso bilubo bilubo. Mercredi oza internet. Bana mwana wose forum galaki. Je mon papa. Baba o du non. Ndana waya. Yoko bino mtesu isa obafa. Si ba benga ona ikolo. Lelo que sala mtu ya. Mama bonheur zalaka kawana po ego RDC yango nde maka. C'est la classe et la différence. Amama yaka kotala. Émission na bino yango oyo. Elobo ya basta. Amama yaka kotala. Émission na bino yango oyo. Na ndenge ya télé-réalité. Fidèles téléspectateurs, Balandia Eco RDC. Donc, je crois bien que vous nous suivez depuis de partout. Londres, Paris, Mouching là-bas, France, dans l'habité France, Mobimbalaché, Paris parce que c'est la capitale, donc Belgique, partout dans le monde. Quand je dis Belgique, là, c'était Belgique, je pense directement à toi,
Djema, hein, donc Djema Ekofo, bébé Djema donc Ekofo, Tokos Naninga Rosaranate depuis Bruxelles. Et puis merci à toi Thérésia Maboko. Kalaming était déjà dans Katsa Kinshasa et n'a pas si maman surtout bazan Angola, n'a pas si maman surtout bazan na Congo Brazzaville, Tanzanie, Zambie, partout dans le monde, Rwanda, partout mon kili mobimba place Bozali, n'a pas si bisous salam. Place pour ça. Mesdames et messieurs, vous avez constaté, on a bien mangé. Hein. Le verdict 24, on a habité. Aujourd'hui, on a une image, on a senti qu'il y a une table et dimné. Bassani bene kouei. C'est-à-dire, mamikou et tikali kaka donc, na comprendre que non. Le bois c'est fora. Abo lamba. Tu es beau. Naïe awa. Voilà, mesdames et messieurs, naïe. Bon, mon qui tombe invité Bayaki. Verdict 24, Azouaki qui déjà image invité, Koko Tanabango. Et là maintenant, moi je vais vous laisser Boyo Kaba invité, présentation Nabango et puis Natou Nabango, comment ça s'est passé dans Bazaï Rolia. Bonsoir maman. Bonsoir papa. Oui, merci tout le monde Bozaki m'a invité à maman Sephora. Donc voilà, na c'est le bout à Sephora parce que ils avaient le bout spécial. Mais ça peut s'appuyer sur combo et puis to makam suto talon aussi. Combo nangai maman Indre Mpadi. En tout cas na sepeli vraiment na lubu hôtelier pas maman Sephora. Na sepeli makasi ponga mo pe na za mo lambi mais so na ndimi seke penza zali. Donc na sepeli makasi. Na bantunga kana leki na nute bantunga na tuke pesaki. Pour ntunga mseza ya mabe. Oyoki ozo pesa ka ntunga mais so liengo esimba te. Mais wa ntunga pa mame pesi. To lieki kitoko na sepeli. Donc na moni kutuba commentaire mingi beba rappe ma solo pe beba ka mais donc na sepeli mingi na lieki kitoko. Vous allez mo mbote o pesa ba bona. Ah. Mbote na pesi ka na famille babunga. Biso nyonso nde tozalaka pe na pesi lisusu merci na grand frère na ngai po yende mtalaxi lelo nzela pe na juste pas de vidéo mubale ya bato ya mama Nicoleta Moda so na zongi lisusu pembeli kotala susu papa oya biso penza propre aza mopanzi na ngai donc yesu loko aza na kati ya masolo donc na pesi sous merci. Et puis na bango lelo mbabimisi ngai batambusika pe na sepeli. Vraiment. C'est important vraiment mesdames et messieurs, c'est très important. OK, to tambola na table. Oui, ah. C'est l'ambiance. C'est l'ambiance. C'est l'ambiance. Pas trop de matolo le wasaï saï, c'est l'ambiance. Maman, ça va? Ça va. On va la protéine sur Hollande. Idéologie c'est forte. Son studio il y a Christelle Miko tireur d'élite. Donc il y a un cadre il y avait dans je sais pas dit donc ba malandangulu ouais. Tout le betara c'était na malandangulu nga fo la mbela likola mutu. Fo bala mbela mbwa fo bala mbelo ni keba pe na mbwa ba roselo pe liboke ba kosi ngulu mais obso to li pe na ngulu. Le système on comme trop hein. Ke ba rola mbelo pe na mbwa. Ba biso po mbwa pe sangana pe na musuni kando mon ongati. Ko poza ko tonda bana poto na lié na ngana tondi selon étoile. Mais revue ba solution il y a 4 cas visite na vina je sais pas dit vidéo et le monstre d'amour autrement dit ordinateur mais comme tout montre donc tu vois que awa kolia donc on a profité là on a place à monstre d'amour pour yende mtalinga ya na vina je sais pas dit bana poto bo comprendre que non donc ils aura que chance ya mokondia et on a profité aux en avait des ara donc on a payé Jésus Christ dans l'eau élévation et puis na kena on na za pas fora de on lui a payé lubuti ba bio te za payé ba mbisa mayo te ba kolisa la ba nini te donc mbisa mai pe na ngolo te ngola mo seka ba chamwelo mo obiso to le libongo to le na ninyo yo nini o te ba bingonga pose bon na nini na biso ba chenye nyo ba benga ngoni na ndunda na biso ba che ba solo ba antilope bani stratégie moi ba miso ko sa moi mbiso no ka mo nzombo mo demi mais atole mpose na kata ndunda donc solo pe ndenge zala ka balambela ndé mo na poto mo na matalité mo na côté mo boté ba mo na poto solo je sais pas de vidéo qui t'était tout ça
Donc on appelle la mission nana bana poto à faire à suivre car mère Solange étoile na bike to profiter c'est fora o yambana do ya bienvenue pour na mutuni on se tala ayala mbila mamo livre yo kabilo mère olive lembe aliara makambo bana njiko o chat tembe to bike bino tout bozwa ki makam so ba be c'est fora ya lamba pour na matanga ve mundweri batu nyonso balia babi loboka ya mama kondi faut on dimaka y la maman sociale la femme selon le cœur dédié pour bana njil to on dimayo o sala ke lo mora bien na mona masina na nga pena mona njil petit pena njil sympa di ya mabele ki teti te fona sima pour na confirmer bango babi loboko o mère livre lembelia rango mi ko pas profiter lia na et donc ça a chance ka donc le pendant tambolé na nzambe en tout cas merci na Sephora merci na vie na njil sympa di donc yonde bango yi Indio. Voilà, mesdames et messieurs, il y a tonton Dolly Malonga qui est là ce soir. Voilà, donc, Avi, on va m'inviter, mais Ezaki invitation sur invitation. Donc, tonton Dolly Malonga, bonsoir. En provenance, il y a Paris, donc, il y a une invitation, il y a Maman Sephora, avec sa équipe Sopoto à Olia et Lubu, mais on a CPD quand même la réception, tout lié qui toko. Mon fils JC, il y a un toit Koloma Solo, il y a un moment de Koutani de Siko. Voilà. Bon. Vraiment, Mingalo, mais ça t'est. Mingalo, je salue Kaka Libota Nanga Betika Likuna, Monique Bissalou, Giovanni Lukombo, Gabriela Lukombo, et puis les amis des clichés, donc c'est-à-dire Baninga Nanga Association. On a son capital Libon Nazo Kantabongo, Charlotte Kabaya, Nitou. Bébé Nitou. Oh, bébé Nitou, tu sais qui n'est pas. Oui, moi passé à Saladia. D'accord, donc ça, c'est dans Paris. Salut aussi colonel Le Père, Fondé Willy. Basé Bélé, donc Péri Mwaka. Tellement basé Bélé, donc la possibilité, mère double sur Yomo Yebi. Des mois, mère Tété, le sac qu'on a yo, mère Angèle aussi. Le sac qu'on n'avait pas Bozali. Donc c'est juste personnes qui te quoi. Toi n'a Kina. Merci. Voilà, merci beaucoup. J'ai na bandeli ce Koloba. Merci encore une fois de plus Tozakino à la Kinshasa Tantine bébé Nitou. Donc voilà, merci et puis le vieux Nitou Mambouyaya. Yo dans petit Melako, petit Liako. Donc na liaki na melaki, merci beaucoup, merci na ve Juna Janana, Tozakino qui toko donc le remele biso nzemba bakutu et ça là qui vraiment plaisir na biso surtout. Maman Marie-Paul Lumbu, merci à vous. Biso banana tozara to lingaro toujours. Tozo kende sigo pas le VJC pas de vidéo. Oui, balobi Mushingi là-bas ne tombera jamais. Ah, yozana mabela à Kinshasa. Vous avez représenté les gars à Mushingi là-bas. Mesdames et messieurs, en exclusivité ce soir, je vous présente le VJ pas de vidéo. Ouais, je sais pas de vidéo, il y a une petit nanga Bob na petite sœur nanga Sephora. Bayambi biso très kitoko. Petit nanga Bob batwa lobaka oh boy na boy oh petit akati. Alobaka nanga vie mukoloya kini to salo ilubu spécial. Yango basali biso lelo ilubu spécial. To lek très kitoko. Mamne se legi bien legi na kimia. Merci. Merci beaucoup de l'invitation de répondre. Donc, Nzamba Zolokumu. N'habitez moi, Mbote na bato nyo surtout bon nyo aussi qu'on a. Ba Mbote zanga raté. Na pesa Mbote na libota na ngai. Nicole Mpadi, Petit JC fils Mpadi, Chris Mpadi, Naomi Makuntila, Ruth Babunga, ba Mbote na bino ya wana. Na sugiwa na linga oloba mingi te po eksa oloba mingi na ko parla langue na gua biloko tolea. Voilà donc. Mesdames et messieurs, Balobi, la série est bandit à Baelubu, Yabana Poto, la série est bandit à Sephora. Donc, la série est bandit, donc, Babi, émission spéciale, très spécialement dédiée à J-Sempa des vidéos et puis à tout le monde. Voilà, Maman Sephora, to bandagina on est bandeli, to combina souka. Maman Sephora, inutile de récapituler parce que Batunyo surtout balanda qui on a beaucoup bignon surtout nengo banda qui pena nengo soukisi.
vraiment na ebité to lo baliso nini moi li lo ba pona na sepeli vraiment mingi na vie nanga juste mpadi vidéo donc vidéo penza donc via la kaki ya kokisi donc na sepeli vraiment ya trop agence abana mboka agence yaka moko Jiman service donc pour tout contact okobenga pa Jiman service na 06 0033 6 055 82 973 0033 6 055 82 973 Jiman service ya Jean-Pierre Massamba Motema Mama Natacha donc kuneza ka solution ezate ki na ozo transport yo fanda na yo livraison à domicile o mbongo o nini o biso kuneza te ki ezanga chapeau zongité biso penyeza agence mwana mboka bana monde entier bana Canada bana Suède bana donc bana monde entier Jiman service ne makambo livraison à domicile sans oublier Mama Claudine Claudine Mwingilu maboko banki wana ya Jean-Pierre Massamba toko suka boitenga za bandeko na ngebele na za bafana na ngebele mbote belé na camarade nanga donc ami d'enfance quoi camarade nanga blé blanc Blanche Guerre GB de Jésus Hop Zuya donc na mami Silimbi camarade nanga tongo batu nyoso balingaka nga na yana nga blandi ngiba donc kochi bengi nanga yana nga kochanga na masolo olamba blandi ngiba donc bana ba yana nga nyoso na lingi bino sans oublier Maurice Dilwa Banza mwana nga Jogo kande Messi azandenge yopo kokoma Christina Dilwa Banza yana nga Otansi Mambu Urbain nga wana mon amour motema yana nga Otansi Mambu donc bana Londres nyoso Star Lucas Taya Jésus tout ce qui ka wana to continuer na lela bino fort bana Londres yana nga Jackie Watukana Birmingham sans oublier venangai JP Mvouama mwana Londres tongo Gimvouama Guy Parisien venango sala 32 ans na poto dacho mobuta sana na pouvoir abia zoya anniversaire nanga dans les 15 août pendeza makambo batu nyo surtout bolinganga na bani dia ko beta sete les 15 août ya Simpati anniversaire à petite sœur non les 15 août yebisaka déjà ma Nicole azaka Nicole mode do alukela kanga déjà mode alukela kanga déjà teni do ekozala likambu donc ne bomoni lubu spécial nenge pe bomona anniversaire spécial Jean Thibaut Chibwaba mon boss mon papa mon tour papa de nous libanda na ekobisa ngwezate eloba yo moko libanda na Yesu bomo ezate baza eko bino nyonso ba mama Iris bino nyonso na lingi bino mingi en général en colonel en major na lingi bino nyonso tout na sepela na bino mingi verdi yokai mo mbalo sala taille le roi Sephora. Voilà donc merci beaucoup mesdames et messieurs chers fidèles téléspectateurs. Maman na gentil bongo. Maman Marie José Manzenza, maman motema malamu. Maman lopango nanga. Ba resi nanga. Maman Gisèle Ley, maman ya Yves Ley, maman Freddy Ley. Bango nyoso na Tantini, Mami, Manzenza. Ba Manzenza nyoso, Jise Manzenza batu nyoso. Na ko bosa na bango te, ba ko lupangu nanga, batu malamu, ba so la bien. Ata na lambite sana biloko yaka. Ndo ana zake pa na biso. Voilà donc mesdames et messieurs, chers fidèles téléspectateurs, merci beaucoup, merci d'être restés toujours connectés à Eco RDC. Donc vous étiez là nombreux en train de suivre notre émission spéciale dédiée à tous nos vrais. La
je dis merci à toi, vraiment, Monseigneur Dangoué, Tiffany depuis UK, depuis Londres. Merci à toi, Carmen Moulumba, Money for Life, Cash Money. Merci à toi infiniment, merci à toi infiniment. Notre Mbili est belle, notre Mbili est Yamouké, la Cléopatra, Boaka Boaka Makolo. Donc, on est là toujours pour toi. Donc, Mbili, vraiment, reste toujours connecté, 0033. Mesdames et messieurs, Kanet Olobara, Bissonio Soto Nakati Eko RDC. Merci, Nabandeko Nyon Soto. Merci, na Verdict 24. Merci, na Verdict 24. Merci, na Fanny Kake. Teka. Yaba Ibra. Yaba Henri. La Parisienne. Wilver. Merci beaucoup, restez toujours connectés mesdames et messieurs. Libanda nae sous Bomo Ezalité. Là je dis merci à Lili Biota, moi c'est Pembe. Donc Bosalara toujours wana. Libanda nae sous Bomo Ezalité, Teti, Keti, Lunama. Je te salue Keti Lunama là où tu es. Bye bye.